merci pour vous avez la télévision. On a mis pour la journal. Il y a peu pour la peu de la journal pour notre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kimokolo. Il y a lundi 10 mars, on a cité à l'Union africaine, M. Yang Xia, envoyé spécial et secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac. Il a tourné dans quelques pays et régions avant réunion au Conseil de sécurité où vous allez consacrer la situation à crise de la République démocratique du Congo. Tobeta Bongo Masolo Italie à l'Assemblée nationale pour le séjour on a Israël, le professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, à Solola Kina, président de l'Agence israélienne de développement, agence Oyo et dépendant na ministère israélien des Affaires étrangères, héritier, Mapini Mapesibinoba détail. Na séjour na ye na ville sainte ya Jérusalem kuna na Israël, président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe abetaki masolo na Inanit Koltai Oyo azali président ya agence israélienne ya développement Mashav, agence Oyo et dépendant na ministère israélien ya ba affaires étrangères. Masolo Oyo etournaki mingi autour ya ba possibilité ya coopération bilatérale entre bamboka mibale mingi penza na matière ya développement pe na secteur agricole pe renforcement ya ba capacité. Mashav ezali organisation moko responsable pour na Oyo Italie conception ya coordination ya mise en œuvre ba programme ya développement pe ya coopération internationale ya Israël na nzela ya mokili mobimba en particulier pe na ba pays en développement na nzela ya présentation moko directrice ya Mashab atalisaki na délégation congolaise expertise ya agence israélienne Oyo ya développement Oyo ezwami na bamboka ebele na ba domaine mingi po na kokolisa République démocratique du Congo na nzela ya développement accent etamaki mingi na agriculture Oyo ezali ko renfermer 50% ya exploitation israélienne. Numéro 1 ya chambre basse ya parlement atalisi que domaine Oyo ezali très intéressant pour na RDC na nzela ya expertise israélienne bakoki kotombo la potentialité agricole na bango na 80 millions ya ba terre arable pe 40 millions ya ba terre irrigable. Pour na kosepela na Oyo esalemi exploit kuna na Israël na matière ya agriculture bosimba ke président ya Assemblée nationale elongo na délégation Oyo ba accompagnaki ye bazalaki invité na institut volcanique institut israélien ya ba étude ya plantes boye yango ezali ko dépendre na ministère ya agriculture pe souveraineté alimentaire. Institut Oyo ezali bongo na pointe ya ba science na ba recherche pe ya développement ya ba culture agricole diverses pe ya ba haute qualité ya haut rendement ezali grâce na ba étude Oyo ezalaki mené na institut yango de Israël à atteindre autosuffisance alimentaire na ko créer ka ba plantation ya ndenge na ndenge na 4 coins ya mboka na bango alors que ezali bongo mboka moko désertique. Numéro 1 ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe akumisi exploit Oyo na matière agricole pe atalisi besoin ya ba scientifique ya République démocratique du Congo base la former l'institut Oyo ya ba scientifique israélien pour na koya ko renforcer ba capacité scientifique ya République démocratique du Congo na ba centre belé ya ba recherche agricole na République démocratique du Congo yango ekoki ko tombola na cadre ya renforcement ya coopération bilatérale entre bamboka mibale. Domaine mususu ya makasi ya expertise israélienne ezali bongo domaine ya technologie na centre ba pair pour la paix na Tel Aviv. Numéro 1 ya chambre basse ya parlement a visité qui centre d'exposition ya haute technologie et pas wapi bazali exposé ba invention scientifique israélien yango ezali ko evre mingi na ba grande société internationale ya haute technologie. Centre Oyo ezalaki créé na 1996 et pas ya ancien premier ministre pe ancien président ya Israël Shimon Peres prix Nobel ya paix ya heureuse mémoire. Honorable député nationaux et provinciaux, commis déjà na souka et vacances parlementaires na bango il y a mois de décembre kasi constat les années na terrain bolanda réflexion au héritier mapini merci. Depuis mois de décembre 2024, pour nos honorables députés provinciaux et députés nationaux et la République démocratique du Congo, bakenda qui n'a pas vacances parlementaires na bango il y a mois de décembre, c'est-à-dire le 15 décembre pour nos députés nationaux, et le 30 décembre pour nos députés provinciaux. Pendant 3 mois, ndenge mobeko ezali kotalisa bazala kana ba vacances parlementaires, occasion ezalaka pona bango pona kokita na ba base na bango respective baye ba ko expliquer na ba base et loko nini bango balobaki pendant 3 mois na assemblée nationale topé na ba assemblée provinciale afin que population oyo avotaki pe apesaki bango mandat baye bana kozala bien informé par rapport ya mosala ndenge ezali kosalema.
nyonso wana ezalaka pe occasion mpona honorable député bayeba badésidérateur base na bango problème to préoccupation na bango pasi oyo ezali kokomela bango enfin ke tango bakozongela nzela ya misala bayeba na kopesa rapport parlementaire na bango ya vacances ndenge mobeko ezali koloba. Kasi depuis le 15 décembre députés nationaux pe le 30 décembre députés provinciaux bazwaki vacances parlementaires na bango. Ndakisa tokoki kopesa exemple kaka na ville ya Kinshasa toyebi te combien de députés provinciaux oyo bakitaki na base na bango po na kopesa compte rendu epai ya population oyo avotaki bango. Pamba te reporter ya Info Lingala journal ya peuple po na peuple batambolaki na différentes communes ya ville ya Kinshasa bazwaki plainte ya population ezali kotalisa ke honorable député bazalaka vraiment na bizaleli ya kokita na base na bango te po na kopesa bango rapport ya mosala basalaki pe kozwa préoccupation na bango par rapport ya vie oyo bango bazali komene. Nzokande population oyo avotaki bino aza pe na bosenga ya koyeba pe kozala bien informé surtout tango oyo mboka eza na guerre mboka oyo eza na yiki na minute oyo ekosenga balobeli ya pepe bayeba na koexpliquer population malamu eloko nini ezali koleka na mboka pe eloko nini bango basalaki na niveau ya assemblée nationale pe assemblée provinciale kasi ezalaka vraiment ndenge wana te mwa muke oyo bakitaka na base longonia kasi ebele na tango ya 3 mois ya vacances bakendaka na bango na mikili ya poto bakei kopema tango bakozonga 3 mois après bayekaka na rapport ya kala oyo bazalaka na yango. Par exemple na commune ebele ya ville ya Kinshasa situation eyebani ezalaka kaka moko okomona ndakisa na Kimbanseke tokolobela likambo etali érosion likambo ya mai likambo ya courant pe likambo ya insécurité okomona député bazali ko reproduire kaka même rapport pona kopesa na niveau ya assemblée pe kotalisa eloko nini ezali koleka. Nzokande a part wana ekoki pe kozana makambo mosusu oyo population azana yango ekoki pe kozana information mosusu oyo population asengeli ayeba kasi ezali boete honorable député bokanisaka base oyo apesaki bino mandat bokanisaka base oyo avotaki bino pona kozonga katango nyonso lokola bavotaki bino bozali kozela tango bokosilisa 4 années tokomi na 5e année na suka na yango bokomi kosala assemblée ya kozonga na base pamba te boyebi ke na 2028 élection ekosalema lisusu pona kosenga lisusu bavoya population bayeba na kovote bino. Nzokande bozali ko se comporter lokola bandeke ezali malamu te population alingi tango nyonso bozalaka pene na ye bopesa ye vrai information ya mosala ezali kosalema pe bino boyoka eloko nini ye azali na yango boyende ekozala malamu bokotambola na ndenge ya malamu elongo na population oyo avotaki bino soki te ezali mabe bokangama na base bokima bango te. Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka ya esprima qui soutient na femme entrepreneur congolaise oyo bazalaki bongo na kati ya 11e édition ya village de la femme. Bolanda reportage pour na occasion ya journée internationale des droits des femmes, Premier ministre Judith Suminwa a talisaki soutien na ye epai ya femme entrepreneur congolaise. 11e édition ya village de la femme ezalaki organisé samedi na chapiteau ya Pullman Hotel. Événement oyo ezali kotombola entrepreneuriat ya bandeko basi. Bosimba ke Judith Suminwa akumisaki mingi courage pe résilience ya femme congolaise oyo bazali kokoba kosala makasi po na kosala métier ya ndenge na ndenge malgré agression ya Rwanda na nzela ya M23 pe AFC. Journée oyo ezali ko rappeler ke esengeli ko accomplir égalité entre hommes et la femme. Boye esengeli te kobosana na oyo ezali koleka na est intégrité territoriale ya mboka na biso ezali violé basi bazali ko souffrir kuna na violence ya ndenge na ndenge. Judith Suminwa alobi aikotalisa ke RDC azana basi oyo bazali kotelema boye bango nyonso bazali présente na entrepreneuriat agriculture transformation pe ba produit ya ndenge na ndenge oyo bango bazali kobimisa lokola café na Nord Kivu malgré ba difficulté oyo bango nyonso bazana yango kasi bazali ba femme battante. Judith Suminwa a encouragé basi na entrepreneuriat bakoba kolite pour na koassurer makambo ya malonga basala mosala pour na ko soutenir financièrement pe ko faciliter intégration ya système formel alobi batika te bakoba kobunda
gouvernement azali kotia en place cadre moko normatif pour favoriser entrepreneuriat basi pe veiller que système financier oyo ba na ko soutenir basi ndenge asalaki conclusion bosimba ke village de la femme ezali forum moko ezali kotia na lumière to kotombola ba potentiel to ba capacité ya basi ya République démocratique du Congo na nzela ya ba activité ya ndenge na ndenge. Tobeta bongo masole tali complexe scolaire maman Pemba école ya fondation Nero Mbungu et yamba qui visite surprise ya promoteur na yango Bobo Mbungu oyo ayaki ko visiter ba atelier moderne ya école oyo bolanda ndenge a explication. Merci ngai Kombo Laurent Diza coordonnateur ya atelier fondation Nero Mbungu bongo lelo tuzaki pe na esengo na ebandeli ya semaine koyamba promoteur ya fondation Nero Mbungu Bobo Mbungu oyo ayaki pe ko visiter biso na atelier et biti ya visite na ye ezaki pe a kotala ba matériel ndenge nini ezo fonctionner na niveau ya atelier et atala pe déroulement ya pratique ndenge ezo salama donc to sepeli to sali na ye tour ya atelier ye moko amoni ndenge nini ba matériel ba machine na biso ezo fonctionner. Vraiment, tozali vraiment na esengo ya koyambaye. Vraiment, to continuer kopesa ba fleur ebele na son excellence Nero Mbungu mfumu wa banga moyo na initiative oyo azwaki ya kosala atelier oyo pona ko permettre ba école nyonso oyo bazali na nzinga pe baza mosika baya kolekisa ba pratique na bango awa. Donc tozana esengo pe tozo lancer message na ba école msu parce que bande ko mususu ba école msu bazoya déjà pona ko passer pratique na bango. Donc soki yo zali na ko traîner yaka ba matériel ya kitoko ezali awa na ba option nyonso pona ko passer pratique malamu. Donc ezala électricité, ba technicien ya mécanique, ya électronique, ya coupe couture, science et puis commercial info. On peut bazoya pour na la pratique na donc soki na yo yete yaka pour l'exa pratique na yo na ba condition malamu et awa toza pe na groupe électrogène na munene même ceux qui courant ezo déranger mais pratique na biso moyen et raté ezalité parce que groupe électrogène ezali pour na l'exa pratique pena ya malamu. Élèves ya complexe scolaire maman Pemba bango ba kosala ba visite guidée ba kende bon ko visiter atelier oyo ba sala ka coupe couture bola na reportage. Ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nero Mbungu ba kenda ki visite na ba atelier ya complexe scolaire Mama Pemba mingi penza ya coupe couture pambate ba madame na bango ba tangisa ki bango likambo eteli bato oyo bazali kolatisa biso c'est-à-dire ba couturier tombe ba couturière lokola na complexe scolaire Mama Pemba et loko ya kosamba ezalaka te ki mona meso na ba atelier moderne oyo ezwami kuna ba élève ya maternelle et l'ongol madame la bango ba kendeki sur place pour na ko palper du doigt kotala pe komona ki mona meso biloko nyonso bango batangaki bayiba na komona yango ba machine ya ndenge na ndenge batalaki pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kotalisa ke likambo etali théorie na complexe scolaire Mama Pemba et sukaka kaka na pratique nyonso elekaki vraiment kitoko ba élève nyonso ya maternelle ba monaki biloko oyo batangisaki bango na micro ya Info Lingala journal ya peuple moko ba madame alobi lelo tozaki na classe promenade totangisaki bana le métier qui nous habille yango lelo tokendaki na télé o mokonzi na biso atongela biso bana bamona totangisi bango les sortes de machines donc vraiment ba couturier bazana ba sorte de machine ebele bazana machine à surfilage, machine à broderie, machine à main, machine à pédale, machine à sac, tout ça peut na sorte ya ba fer. Tout ça na fer à vapeur, ba ciseaux électriques, ma machine électrique oyo fonctionnera à travers ya courant. Tout ça peut la kisi bango pe lisusu ba utile oyo couturier akoki ko salela parce que ba couturier bazana ba utile na bango belé. Oyo to mona ki kunya ngo to lakisa ki na bana to sitela ki bango. Tout ça na mettre ruban, tout ça na ciseaux, tout ça na aiguille,
toza na fil pe toza baza susu na ba tisi na bango baza kaka na sorte moko ti tisi mais baza na ba tisi na bango ebele yango to laksaki na bana pe ba mataki likolo ya machine pe ba vandi pe likolo machine ba pédaler o singana ki basala basali vraiment na pesi ba nyoso ba compagnie ki biso na pesi bango merci donc na pesi lisusu fu mwa banga moyo papa Néron double bransard merci na télé oyo atongela biso parce que biso en école biso tozanga ke lo côté soko tangisi na bana bokende na télé bana pe ba moni pe ba sali pe pratique na bango na pesi merci surtout na makambo azali ko sala biso na école merci nzamba pambola ye apesi encore sous ba initiation ya malamu je vous remercie. Ba atelier ya coupe couture, ba atelier moderne ya boye. Okomona yango wapi soki na complexe scolaire Mama Pemba te. École ya Fondation Néron Mbungu, école kaka moko ezali kosala fierté na ville ya Kinshasa. Awa, ba élèves, bazali bien encadré, bazali bien formé, pratique et longona théorie, nyonso ezali ko marcher ensemble. Merci honorable Néron Mbungu na ba initiative na yo, bana bazali kozwa formation moko ya qualité. Élèves ya complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Néron Mbungu bango bafetaki kitoko le 8 mars journée internationale de droit de la femme et Salima Kibongo na siège na bango zaming penza la commune ya Kisenso la Dylan de reportage. Na cadre ya journée internationale des droits de la femme, oyo ezalaka célébrer le 8 mars ya mbula nyonso, ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Néron Mbungu, bango pe batikala kisimate, ba élève ya basi ba sanganaki ba lati ba pan, ndenge kaka bino moko bozali komona milulu ya kafu esalemaki vendredi 7 mars 2025 kuna na complexe scolaire Mama Pemba et pa wapi ba élève ya basi ya complexe scolaire Mama Pemba ba lakisa ki niveau na bango ba démonstration ya ndenge na ndenge esalemaki liboso ya corps enseignant pe corps administratif ndenge kaka bino moko bozali komona nyonso elekaki vraiment kitoko ba poème ba récitation pe ba démonstration ya ndenge na ndenge oyo ezali kotalisa niveau ya bana complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Néron Mbungu cordon simba azwaki maloba pona kotalisa bana complexe scolaire Mama Pemba esengeli bazala utile na société basi esengeli bazonga simate ndakisa ya bakambi ebele ya basi oyo bazali kokamba mboka lokola premier ministre Judith Suminwa pe ba mama ya ndenge na ndenge oyo bazali élevé en unité ndenge moko pe ezali kaka po batiaki sérieux na mate ya na bango tope na kelasi nyonso ekoki pe kozala kaya bana complexe scolaire Mama Pemba oyo esengeli babeta tolo pona kokende liboso moma ya kafu ezalaki bongo serment citoyen oyo bana complexe scolaire Mama Pemba basalaki pe serment citoyen pona kolakisa attachement na bango na République démocratique du Congo oyo ezali agressé na partie est na yango epai ya Rwanda. Moi, Mbungu Nzinga, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Nasuka ya milulu mokwe ba enseignant ya complexe scolaire Mama Pemba aloba kiboui. En tout cas, il y a les bossos tozong si maton de pa nzambe o azali maître ya temps dans circonstances oyo pe apesa ki biso likabo ya papa Néron o azali ko la Moïse na biso. Pona mokolo ya lelo to bengisa ki bana poto honorer mwana mwasi. Donc la femme yango moni bana bayaki na ba maputa, bana bayaki na ba robe, basali ba poème, ba scénette, ba récital, ba danse, mais yango est empêché biso te to tanga ndenge to tangaka. Yango tozo senga toujours na ba parents botinde la biso bana ba espace ezali belé bana baya awa parce que ici il y a vraiment une formation oyo ezo pesa mana ndenge elongo bani tozo respecter toujours calendrier et à l'état tozo respecter programme national bana baza à la hauteur. Nyonso wana ezali kotalisa niveau ya kitoko pe enseignement ya qualité oyo ezali kopesama na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Néron Mbungu na initiative ya honorable Néron Mbungu Fumabanga moyo kuna enseignement ya qualité ezali komata se komata ya kosamba ezali te bino moko bozali komona.
Peut-être avant ma solé tali fait les sociétés pour nous savoir que commune ya Kimbantseke ils ont la première casse dans le cambo Italie mai. Ba rapporter info lingala betaki tourna grâce Luzolo reportage. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbantseke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème ya mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza nde na susa mai botiela biso mai penza mai makasi ya mai ya point côté musu ba mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouvernement par fatia avec la biso mawa atela biso koto toza problème ya makamba mai de souci nde yango wana soki atie biso mai koto biso mpe tokosepela gouvernement na ye tokobetela mpe biso maboko atika te elembo ya kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladi ya ndenge na ndenge kaka na masolo etali fait les sociétés baki ba reporter info lingala bakendeki lisusu na commune ya Kisenso po na kotala difficulté o eza kuna na likambo o etali pe mai michuma basi. Population ya quartier Ngandajika kuna na commune ya Kisenso bazali konyokwama na problème ya mai chaque jour bakoma kosomba mai ya kosomba bosengeli kosimba que prix ya mai ezali fixé par bidon likambo ezali kopesa pasi ezali que mai yango bazali kosomba yango na ba forage yango wana ezali provoquer ba malade belé surtout epai ya bana mike na ntina yango population ya quartier Ngandajika bazangaki maloba te biso na Kisenso toza na pasi ya mai makasi soki bakosunga biso basila biso mpena bapompe na baveni ata 4 ata 5 euro ede biso mpo boyetala pesika moko atende tozonyokama population ya quartier Ngandajika basengi na gouvernement akota likambo na bango parce que likambo ya boye en pleine capitale ezali kopesa pasi yango wana baleli na micro info lingala basengi na autorité ya mboka bakota likambo na bango l'état akota likambo ya quartier Ngandajika sinote mawa mingi Quartier Badara na commune ya Ntsele baza na problème kasi na likambo etali érosion. Érosion eza kokoba se kokoba population azali konyo kwa manandenge ya kosakana te bandaku ezali kokoba kokende sans solution tozali awa na Badara na commune ya Nsele epai wapi ba tête ya érosion esi enyokola bango bandaku esi ekenda kasi population azali kokoba kobelela esikani ni secours ekoki kouta secours na bango ekoki kouta kaka epai ya ba autorité oyo bakoki kosunga bango enfin que ba érosion oyo ezala combattu ndenge baleli kwa problème ya érosion oyo to comprendre te babal visa la bien plat banda likolo tina se kaka mbula liboso kaka tomelaki yaki mbula te ezaki pe RT pendant 40 minutes atontola mokabo érosion salami tokaki ba 4 heures baleki bien vers ba 5 heures érosion salama le tisco dozo comprendre l'érosion te soki ndenge tokosalama biso moko population tozomeka ba renfort moko tozokongola mbongo na quartier pituluka sosala libulu yango me tozoba tosala ndenge na tosengi ba aide na bino bakonza mboka botali kamanzila oyo Badara eza commune moko munene tobanzi ke phénomène érosion ezali vraiment fréquent na ba commune ebele ya ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo epai wapi bandeko batonga bandaku na bango na pasi soki bazali tango nyonso kolela boye ezali kaka l'état asunga bango po ba perdre bandaku na bango te oyo bazwa yango na pasi Ngola ta sapata kitoko pe ya qualité place assure ya kosomba yango 7e rue limité petit boulevard Papa Griffe azawana pona bino. Papa sinangai eutako apio. Bayi nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'état
Papa Griff yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya bafabrikant oyo traditionnel areketaka yango Papa Griff Mawa ngo Papa Griff Mawa vraiment mosala kitoko boye asa kolega mundele et puis les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingi ko soutenir yete na ebita bandeko nanga botuna peut-être bango na ebaka te na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala marato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griff ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griff artiste coordonné mais na yebaka te pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na au lia batutu na fête et loko moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac pour les cordonnerie na maroquinerie atta chaussure les bolite loko la ilk oye na dimna loko le moro na dimna loko le moro ateza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali se moko na 7e rue Limete aux na petit boulevard Limete résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griff pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali Poto malonga pour la bala mineza protiva pipe mkoloko komela yango pisaka santé ya kitoko. Ah merci, ya buine bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo fo lesa kabango poto Protivap esa ba pota te allez kamata bon appétit bana nyeso ba yaka Protivap ah ba sisi kulia ya bango Protivap ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro tala ba yango chante kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro Nous allons communiquer écologique bolanda lecture na yango ba famille Kavwala elongo na famille Nzau bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso liwa ya mwana yaya pe ndeko na bango na kombo ya Rachel Binda Lelo oyo akufaki depuis le 7 mars 2025 na hôpital ya Bumbu na sima ya pasi ya kobota nzoto ya mowei ezwami na morgue ya hôpital Ngondo Maria na commune ya Makala en attendant programme esalema matanga ezali kosalema na avenue Mayo numéro 21 quartier Mikasi na commune ya Makala référence route Elengesa na couloir Bordeaux communiqué oyo ezali signé pour na libota Berger Brice Nzau tika ete communiqué yango e komela bato nyonso bayeba kabongo ndeko Rachel Binda Lelo
botala ki ebele pona kola na info lingala journal pe pona pe ce que se pele kinango usa merci na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Midjo Mabasi Marie-José pe grâce Poba Luzolo héritier wa pandémie à Sportzaki journal au montage sima ki pa ya Fabrice Ndom pe Christian Kenge Beningala bino de rendez-vous mikolo zali ko ya au revoir.